HP Media. Na yeko yebisa yo muto za ko mitungisama na problème o etali ya ba mari de nuit, na problème o etali ya ba femme de nuit, na problème o etali ya ba ndoto maintes fois oza ko lota ba ndoto mabe, oza ko lota ba ndoto ya ba mari de nuit. Ya mari de nuit amemaka envoûtement, mari de nuit amemaka ba blocage, femme de nuit empêchaka mutu abala, femme de nuit empêchaka mutu et que makambu et marcher la vie na ye, femme de nuit et mari de nuit amemaka ba masque de vieillesse, amemaka ba complication ba envoûtement. Mais kasi na kati ba problème wana pote yo ozwa solution ezali ko senga na yo oluka nzambe. Yango ozomona tozoloba ete David alobi que je lève mes yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. HP Media. Yango David amataki na ngomba alobi que je lève mes yeux vers le montagne, je lève mes yeux vers le montagne, que d'où me viendra le secours. Bisikani ni lisunginanga ko wuta, lisunginanga ko wuta quelque part na nzambe. Solution ya ba problème na yo e ko wuta quelque part na nzambe. Kaka nzambe ne mutu aza na solution ya maladi na yo, aza na solution ya libala na yo, aza na solution ya bandoto oyo yo solotaka. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ça c'est votre humble serviteur, le prophète Amos Benindaka. Et Nazala Zamba, Nazo Sambela Nzambe, banda 2 jours, to banda ki yango jeudi et na vendredi, 2 jours à prière et tout l'onacé. Nous avons koluka Nzambe, yango moni lelo, nasali pri oyo audio oyo pour na côté ya liloba na Nzambe parce que naza na kata zamba na kati ya prière naza kosambela Nzambe pour na libota nyonso oyo akolanda émission na biso oyo ya YouTube sur EHP Media. Vraiment Nzambe apambola bino lelo nalingi to partager na bino na mokanda na psaume 121 verset 1 jusqu'à 2. La Bible dit David alobi que je lève mes yeux vers le montagne et d'où me viendra le secours. Et le secours me vient vers l'Éternel qui a fait le ciel et de la terre. David azolo balobi ete na tomboli miso na ngai likolo kotala bisika nini oyo lisungi na nga ekouta, lisungi na nga ekouta epai na yo Yawe Nzambe oyo osalaki likolo pe na se. Donc Yawe Nzambe nde mutu asalaki likolo na se. David na kati ba problème o David azalaki na yango, na kati na ba difficulté David azalaki na yango, David amataki na ngomba to atalelaki Nzambe pe Nzambe apesaki David et ya noto solution na ba problème nyonso oyo David azalaki na yango. David azako lo balobi te que je lève mes yeux vers le montagne, que d'où me viendra le secours. Bisika nini oyo lisungi nanga ekouta. David a se posé la question na motema na ye pe ayi kozwa réponse alobi non que lisungi nanga ekouta kaka epai na yo Yawe Nzambe oyo osala likolo na se. Yango na ye koyebisa mutu moko oyo akozwa occasion ya kolanda émission oyo et que na ba problème oyo za na yango à des fois tu te poses des questions oza koloba ete bisika nini onga na kozwa solution maladi oyo umeli kati na ngai kozanga oyo umeli kati na ngai ba blocage oyo umeli kati na ngai ba bitumba ya famille oyo umeli kati na ngai. Donc nazo yeba te bisika nini oyo ngai nakoki kozwa eyano to nakoki kozwa solution na kati ba problème oyo. Mais Bible zoloba na biso na mokanda na Matthieu 11 verset 28, Bible le dit et que venez à moi et que vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. C'est un appel au Nzambe asali pona yo, au Nzambe asali pona ngai biso bato makambo zo simbate
biso batu oyo makambo zo tambola malamu te, biso batu oyo tozo lela, biso batu oyo tozo nyokwama, biso oyo batu oyo mbula na mbula même likambo oyo et se répétera la kati na bavi na biso. Yango ozomona ke Bible lobi ete to ya na mikumba na biso to pesa yango epai na Nzambe, to pesa ye akopesa biso kimia. Yango David alobi et que je lève mes yeux vers le montagne et d'où me viendra le secours. Na lingi na yebisa yo ngomba oyo nga na mati ezali ngomba ya solution. Po te Nzambe apesa yo solution na problème oyo ewumeli esali bane ebele. Na yebite problème yango soki eza nini, na yebite likambo nini oyo ezonyokola yo, na yebite likambo nini oyo ezosimba te na vi na yo, nazoyeba te me Nzambe ayebi. Yango David alobi ke natomboli nde miso na nga na likolo kotala bisika biyano na nga ekowuta. Nazwi message ya koyebisa yo de la part du Seigneur ke Nzambe akosunga yo eke Nzambe akopambola yo eke Nzambe akokangola yo na problème oyo ezali kotungisa yo bambula na babula. David alobi ke d'où me viendra le secours, lisungi na nga ekowuta wapi? Aye kozwa réponse alobi non, lisungi na nga ekowuta kaka epai na Nzambe. Maladi oyo ya sida oyo evandi na kata nzoto na yo, maladi oyo ya diabète oyo evandi na kata nzoto na yo, maladi oyo ya kozanga kobota oyo ewumeli bangonga molai depuis yo bala osali 10 ans 20 ans de mariage ozozwa kobota te. Nzambe aza capable ya kopesa yo mwana. Nzambe oyo avisitaka Anne, Nzambe oyo avisitaka Sarah azali ndenge moko lelo pe lobi libela na libela. Nzambe oyo asalaka makambo ya kokamwa, Nzambe oyo asalaka makambo ya somo, Nzambe oyo azali Nzambe ya makoki nyonso, azali capable ya kosala na kata vi na yo, azali capable ya kopambola yo, azali capable ya kopesa yo solution oyo ezali kodéranger vi na yo. Bitumba ya famille etelemeli yo, bitumba ya quartier etelemeli yo, bitumba ya mobali na yo etelemeli yo, bitumba ya mwasi na yo etelemeli yo. Ozoyeba te bisika nini oyo yo okoki kosa sortir, ozoyeba te bisika nini oyo yo okoki kozwa solution. Me na ngonga oyo na ye koyebisa yo ke prophète aza na kata ngomba, prophète azosambela, prophète aye koluka Nzambe, prophète aye kobondela mpo na yo. Yaya Nzambe akopesa yo solution. Problème na yo eleki Nzambe na makasi te, problème na yo eleki Nzambe na nguya te, to bandoki ya famille na yo baleki Nzambe na makasi te. Oyo mokili ekoki kosalela yo te, Nzambe aza capable ya kosalela yo. Oyo mokili ekoki kopesa yo te, Nzambe azali capable ya kopesa yo. Oyo mokili ekoki kopesa solution te na ba problème oyo ezali kotungisa yo mbula tango nyonso. Nzambe azali na makoki ya kosala to ya kopambola yo, to ya kosunga yo, to ya kotia kimia kati na bomoi na yo. Na ye koyebisa yo ye moto eza komitungisama na problème oyo etali ya ba mari de nuit, na problème oyo etali ya ba femme de nuit, na problème oyo etali ya ba ndoto maintes fois oza kolota ba ndoto mabe, oza kolota ba ndoto ya ba mari de nuit. Ya mari de nuit amemaka envoûtement, mari de nuit amemaka ba blocage, femme de nuit empêchaka mutu abala, femme de nuit empêchaka mutu eke makambu et marcher na vie na ye, femme de nuit to mari de nuit amemaka ba masque de vieillesse, amemaka ba complication ba envoûtement. Mekasi na kati ba problème wana pote yo ozwa solution ezali kosenga na yo oluka Nzambe. Yango ozomona tozoloba eke David alobi que je lève mes yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. Na tomboli miso na nga likolo kotala bisika nini lisungi na nga ekowuta. Donc lisungi na ngai ekowuta kaka epai na yo Yawe Nzambe
oyo osala likolo na se. Mutu oyo asala likolo na se eza nzambe. Mutu oyo ayebi ba problème na yo, mutu oyo ayebi komitungisama na yo, ayebi likambo nini ozo tungisa yo eza nzambe. Nalingi na yebisa yo na ngonga oyo eke biso toza na kata prière, toza na ngomba, tokoki pe kosambela mpo na ntina na yo, nzambe alongola yo na kati ya bitumba oyo ewumeli, to na kati ya bitumba oyo evandi na kati na vi na yo, molili oyo ewumeli. Pamba te nzambe azali nzambe oyo asalaka. Bible ezoloba ete que les ténèbres ne régneront plus jamais. Les ténèbres ne régneront plus jamais. Molili ekorenia kaka te bambula na kata vina yo. Yo mutu oyo molili ewumeli. Yo mutu oyo makambo esimba sute na vina yo. Yo mutu oyo makambo etamba sute na vina yo. Dieu est capable ya ko guérir yo. Dieu est capable ya ko pesa yo solution. Dieu est capable ya ko bénir yo. Dieu est capable ya ko pesa mukanda. Dieu est capable ya ko pesa musala. Dieu est capable ya ko pesa ndaku. Dieu est capable ya ko salela yo makambo oyo mokili ekoki ko salela yo te. Na ye ko annoncer yo na ngonga oyo biso toza na ngomba, tozali ko sambela nzambe. Prière na biso ezali ya tolo na se, tozolelela nzambe. Yango Matthieu alobi lisusu ke et que venez à moi et que vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Yaya oleli mingi, yaya omitungisa mingi, eloko moko te zo simba na vi na yo. Osala bozo simba te, oluka musala e simba te. Kote makaba mukanda kutu koloba te. Mais non, talela nzambe, otaleli pe batu mingi, ozu solution te. Otaleli pe famille, ozu solution te. Mais talela nzambe, David atalela ki nzambe, David atombola ki misune likolo, kotala bisika nini misune kowuta. David alobi ete lisungi na nga ekowuta kaka epai na mutu te, mais ekowuta kaka epai na yo nzambe oyo asala likolo na se. Nzambe ayebi vi na yo koleka yo moko. Bitumbo etelami na vi na yo, bitumbo ezotungisa yo. Chaque année même problème. Chaque année olela kaka, oleli pe mingi. Menena yebisa yo eke na kata prière oyo ya prière na montagne oyo to bengi prière de solution. Nzambe aza capable ya kopesa yo solution na makambo oyo ewumeli to evandi ngonga molai na kati na vi na yo, to molili oyo ekanga yo, molili ya kindoki ya famille na bino, babotola yo ba territoire na yo, ba territoire no ya ba bénédiction, babotola yango. Okoma ko vivre na vie ya ba épine nyonso yo sala kezara toujours souffrance, bazwa maladie batia kati na yo, maladie on eza ko empêcher yo, moyen osala ezate, moyen oluka musala ezate, moyen obima ezate. Ya nzamba za capable obikiso. Dieu est capable ya obikisa yo. Dieu est capable ya obénir yo. Dieu est capable ya ko changer histoire ya vie na yo. Nazoloba na yo na ngunga oyo ya ko hésiter te. Tangu yo ko yoka message oyo, yamba message oyo, yamba yango. Pamba te na sima na message oyo ezali na solution oyo nzambe abondisi po na tina na yo, pour ezali na solution oyo nzambe alingi apesa yo eya no. Bible lobi ete ba oyo nyoso balukaka nzambe na vi na bango bamonaka nzambe. David alukaka nzambe, David alukaka nzambe, David amipesaki mpo na nzambe. Malgré Saoul azalaka kobundisa ye tango David azwi bokonzi, bazobundisa par rapport ya étoile oyo eza na yango, bazobundisa mariage na yo mama par rapport ya étoile na yo. Pamba te Bible lobi que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Yo ozali source ya bénédiction pona mo bali na yo. Yango bazo combattre yo, yango bazangisi yo kimia, yango bazangisi yo esengo. Mobali ayoka ko lisusu te, mobali alinga ko lisusu te, parce que bayebi ke yo za bénédiction pour la tina. Ma soeur, mibali bakoma kokima yo, okoma kobimisa ba odeur moko na nzoto na yo, okoma kobimisa basola mapeka moko na nzoto na yo. Ata otie parfum solo wana esilaka yo te, ekendaka kaka. Me na ye koyebisa yo, luka nzambe
so oluki nzambe na vie na yo nzambe opesa eyano nzambe opesa solution nzambe akokangola yo nzambe akopambola yo nzambe akosunga yo pamba ata azali nzambe akotikala nzambe liboso mpe nsima na ye nzambe mosusu azali te mpe akotikala kozala te toza kaka na ye nzambe oyo babengi le créateur de toutes choses oyo aza capable ya kolongola yo na kati ya puissance ya coutume na yo yaya eza na kombo bapesa yo kombo wana ememela yo badifficulté me namoni mutu moko na bible babengi ye Jaebet bible obiete Jaebet bapesaka ye kombo selo circonstance oyo mama na ye abotelaki ye to souffrance oyo mama na ye amonaki bandata ya grossesse na ye bapesi kombo ya Jaebet me kombo wana elukelaka mwana mobali oyo baproblème na vie kombo wana ememelaka mwana mobali oyo badifficulté me ya malamu oyo nga nasepelaki na kati ya vie ya Jaebet alukaki nzambe lokola mpe David alukaka nzambe mutu nyonso alukaka nzambe na vie na ye amonaka nzambe bible elobi ete si vous me cherchez de tout votre cœur yoka ba nzambe azoloba soki bokoluka ngai na botema na bino mobimba de tout votre cœur ngai nzambe nakomimonisama nzambe amimonisamaka na baoyo nyonso balukaka ye yaya oza na kati ya baproblème wana ezowumela parceke ozoluka nzambe te parceke yo ozotalela bato ozoluka lisungi epa na bato lisungi epa na bato eza na ntina te lisungi ya malamu eza epa na nzambe yango David amataki na ngomba alobi eke que je lève mes yeux vers le montagne je lève mes yeux vers le montagne que d'où me viendra le secours bisika nini lisungi na ngai ekowuta lisungi na yo ekowuta kaka epa na nzambe solution ya baproblème na yo ekowuta kaka epai na nzambe kaka nzambe nde mutu aza na solution ya maladi na yo aza na solution ya libala na yo aza na solution ya bandoto oyo yo ozolotaka yango mwana mwasi moko alandaki nga kaka na YouTube ndenge yo mpo ozoza occasion ya kolanda nga ye mwana mwasi wana alotaka bandoto azopase ba rapport sexuel na bamwa mais c'est aza femme mariée elongi ya mwana mwasi wana ekomaki kodevelope akomi kozwa elongi lokola mobali mandefu ekomi kobima ye na mbanga mwana mwasi wana mobali na ye alingaki kosentir ye te makolo ekomi kovimba ye me mwana mwasi na ndako soki aleli na butu azomona lokola azopase barapport na bambwa bandako azopase barapport na bambwa akomaki kobimisa baauteur moko ya mabe abengi basali ya nzambe ya mingi na ndenge ya YouTube po aexplike bango baproblème na ye mais azoki solution te mokolo moko alandaki ngai na chaîne oyo kaka ndenge ozolanda ngai na chaîne oyo abengi ngai abandi koexplike ngai papa tala boye papa tala boye papa tala boye aza na France yaya tokoti bapriere tobandi kosambela délivrance ngai naosambela na telefone mwana mwasi wana kwei bandake mwana mwasi wana kwei maya moi bamwa babandi koganga abandi kobeta bakri ya bamwa abandi kobeta bakri ya bamwa abandi koganga tosali prière ya délivrance banda 3 jours nzambe wana oyo asala likolo na se ndenge David alobi ete d'où me viendra le secours mwana mwasi wana ayebaki te bisika nini oyo lisungi nde ekowuta me lisungi na ye eyaki mpo badokter te mpo badokter babimisaki bamaladi ndenge bamandefu ezobota ye balobi ndeko baproblème bare makambo ebele mari de nuit amemaka bamaladi ya ndenge na ndenge okomona barègle moko douloureuse okomona makolo kovimba yo okomona ota mosusu oza na bamiome barein non ça ce sont des signes démoniaques sataniques ya bamari de nuit ya bafemme de nuit bandaki toboneli mpona mwana mwasi wana azwi délivrance et jusqu'aujourd'hui tosambelaka na ye Dieu l'a délivré mandefu ezali kobima ye ebimaka ye lisusu te ndenge moko mpe na oyebisa yo naza na prière na ngomba il y a 2 jours je suis en train de prier Dieu je suis en train de chercher la face de Dieu
yango moni nasali audio oyo balekisa yango pona koyebisa yo nzambe oyo nga na ye koluka na ngomba nzambe oyo nga na osambela na ngomba azali nzambe oyo azali nzambe ya makoki nyonso babengi ye nzambe ya makoki nyonso akoki kosalela yo oyo mokili kosalela yo te akoki kopesa yo oyo mokili kopesa yo te ata bakata yo batrompe ata balongola yo matrice nzambe oyo babengi le réparateur de brèche il est capable ya koremplacer batrompe mosusu il est capable ya koremplacer batrice mosusu kati na yo ke yo bota mwana yango azali nzambe oyo asalaka bible elobi ete azali nzambe oyo ayokaka mabondeli ya bana na bato yango tala ntina bana na bato bazali kopusana penepene na ye yaya makambo na yo baproblème na yo ata problème ya mokanda bato nyonso bakokotisa mikanda mpo balibema badokima me yo ata okotisi basalaka barejetaka mona barejete yango mais non ça c'est la sorcellerie non ça c'est ça banvoutement nayebi biso ma soeur nayebi biso mon frère prends conscience cherche la face de Dieu appelle les prophètes on va prier avec toi hein? On va prier sérieusement le Dieu de la délivrance nous avons accordé délivrance le Dieu de la montagne de solutions Dieu là le Dieu là on peut sa solution na kombo na Yesu pamba te azali nzambe ya ba témoignage eza ebele ya makambo oyo nzambe aza kosala na kata montagne oyo makaba témoignage eza ebele azali nzambe atikalaka kokosa ane te atikalaka kokosa pe sara te atikala pe kokosa mutu te bible obi ke oyo ya lobaka to oyo ya lakaka yango nde salamaka nzambe apambola yo nalingi sikoyo nasambela na yo elongo yo mutu kolanda audio oyo kohésite te kobenga te appelez-nous par banuméro na biso oyo ezomoni kozala affiché na se ya YouTube na yo na se ya télévision na ya YouTube yo benga biso nzambe opambola yo l'Éternel Dieu tout-puissant le Dieu de la montagne nzambe Israël David a l'obéité que je lève mes yeux vers le montagne que d'où me viendra le secours Seigneur naye kosambela pona mama moko oya koza occasion ya kolanda biso naye kosambela pona frère moko oya koza occasion kolanda biso naye kosambela pona ndeko moko oya koza occasion kolanda biso ana problème mikanda ana problème à logement ana maladi nzambe obikisa ye l'Éternel Dieu nzambe oyo ya montagne Seigneur sembola loboko na yo et que miracle etalisama na vie ya bana na yo et que guérison ekota na vie ya mutu moko Seigneur mutu oyo avandi ya molili ekanga ye molili ya famille na ye sorcellerie ya famille na ye kolo Yesu Masia nasengi lumière na yo ndenge Bible ezoloba na mokanda na Esaïe 2 verset 5 Bible obi ete maison de Jacob venons et marchons à la lumière de l'Éternel nzambe tolingi totambola sikoyo na lumière na yo tolingi totambola sikoyo na kata lumière na yo Yahweh nzambe alola Yahweh nzambe Israël Yahweh nzambe na nguya Yahweh nzambe na bikamwa nzambe yo sala nzambe yo pambola nzambe yo sunga nzambe yo tombola nzambe yo kokisa molili nyonso oyo ezobundisa sœur oyo oyo ezobundisa frère oyo nzambe kweya ekweya na kombo na Yesu natindi moto na nzambe elokalize mutu nyonso oyo atelema na vie na yo pona kobundisa yo pona kozangisa yo kimia moto na nzambe elokalize ye moto na nzambe elokalize maladi nyonso ya kindoki ya famille ya tata na yo ya famille ya mama na yo moto na nzambe elokalize etumba na ye kosambela yo mutu oyo ozotungisama na ba mari de nuit na ba femme de nuit je prie maintenant na chasser mari de nuit wana na chasser femme de nuit wana tango mosusu pe obonaka ozopase ba rapport sexuel na butu molimo wana etika yo ekende musika na yo na kombo na Yesu Yahweh nzambe alola
Yawe Nzamba Israël, Yawe Nzamba na nguya, sembola loboko na yo, likolo ya ndeko moko, oya kola na émission oya YouTube, kolo tika opambola ye, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Oyezala ki abino, mosali na Nzambe, le prophète Amos Benindaka, que Dieu vous bénisse. Et c'est ça émission la biso, autobenyango montant de solutions. Nde na minute oyo bana yo oyo, tozali na ngomba, tozali kosambela Nzambe, banda 2 jours, toko prier Nzambe, nous avons, tous en la jeûne et prière, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse bisika où se retrouver, que Dieu bénisse ta maison, ta famille, tes enfants, ton mari, dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'hésitez pas d'appeler le prophète, et le prophète va prier pour toi. N'hésitez pas ma soeur, n'hésitez pas mon frère, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et chaque samedi de 8h, chaque samedi de 8h à 12h, nous sommes ici à la montagne pour prier Dieu. À la montagne de tendance, la campus pour la ressemble de Nzambe, que Nzambe a pambola yo, na kombo na Yesu. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.